bandeko bo pesa biso confiance toza naza otage ya moto moko teke lelo babosa na ngwanda batubele babosa na ngwanda bayebita par na mutu atanga komona po naza vivant na rotika na bi changement to ekoya moi je serai au pays changement tout ça dit que yambalo il faut zonga mboka mais je suis obligé quelle que soit la situation en mboka ozonga dans tous les cas de figure ozonga ngai na ozonga mboka il fait na zonga mboka na ngai na bundi 25 ans na zotage bato te na sengi bato boya bopesa bambongo to libérer mboka balingi te na sai bo bato balingi te o tout be fort na zo sala so ngala banuva na kaka na poto 25 ans na vana na poto mais c'est comme na ta moko na na kata komba ce qui change mais ce qui sodazi be coup de salemi na zongi changement tout ko salema je serai au pays nazo zunga natala papa na ngai na mama na ngai eloko to ezala na mission bundi natala moto ko boma ngai natala moto naza na nyongo na ye natala moto naza na contre rendre ponga na kobanga ni Félix ni Mbemba mboka na bango te banguzi kanbon bakufa bamunguruzaka bakufa basetise yali bakufa babirindo bakufa ba général bato bakufa tokomi na temps oyo to lakisa toujours lakisa niveau ce motazo tia tembe to dila lelo 12 jours après tout ta kolekoya bokati wa yambo nakata Congo. Pour la routine na bambongo na ba proche na bino na RDC Kinshasa Lubumbashi un peu partout là vous recommandez bino cette application Sendwave. Sendwave c'est une application à télécharger na téléphone mobile na bino beaucoup télécharger à partir à Play Store Apple Store et autres au télécharger application na téléphone na yo au s'inscrire ça dit que tu combo na yo au ti adresse mail na yo et puis au ti également numéro. Il y a carte qu'on peut utiliser pour l'antenne d'ambon. C'est facile pour l'antenne d'ambon, on va proche d'abino, à travers ma porte-monnaie mobile na bango, un PESA, Airtel Money, Orange Money, nous souvent dans le téléphone parce que dans le téléphone comme là compte facilement utilisé. Aux ananda kunayo, au ultime musala aux fatigué, urgence moi utina Kinshasa, au tindambongo et puis au côté de l'application non, c'est beaucoup plus facile. Au tinimbongo et bien voilà donc et kei nabo petenyoso en toute facilité et puis ils ont la sécurité à makasi. Donc nous avons recommandé bino cette application Sendwave ezali kitoko pour l'antenne bambongo la bandeko na biso au bazali na Afrique. Alors pour l'utilisation à liboso, la première utilisation, il y a un code promo moko réutiliser. Eh bien pour la code promo wana bokei na icône wana boza ko mon icône wana bo cliquer sur cette icône et puis aller vers saisir votre code promo. Et code promo ezali kombo nanga Alimia, A-L-I-M-I-A. So, code promo, vous allez dans cadeau, il y a bienvenue, vous allez bonus, il y a 10 € au brochet à compte d'ailleurs. Bien, bon, hésitez, vous allez très bien cette application. Au lieu de lancer la longue, la bagence, il y a envoi, il y a bongo. On va, tranquillement, et puis sécurité, complications et salité. Donc, n'allez plus en agence, utilisez Sendwave pour l'outil de bongo, dans ma proche, Nabino, na RDC. Pour envoyer de l'argent à vos proches en RDC, je vous recommande cette application Sendwave. Sendwave, c'est une application à télécharger dans votre téléphone mobile. Donc, vous téléchargez l'application à partir de Play Store, Apple Store et autres. Et puis, vous vous enregistrez. Après avoir téléchargé votre application, vous mettrez votre nom, adresse mail et aussi le numéro de la carte que vous allez utiliser pour envoyer de l'argent. Donc c'est facile à l'utiliser, facile également à l'installer. Et là, vous pouvez envoyer de l'argent vers le compte mobile de votre proche en RDC, un PESA, Airtel Money, Orange Money, et c'est facile à faire. Et pour la première utilisation, il y a un code promo à utiliser.
Il suffit simplement de cliquer sur cette icône que vous voyez. Et puis là, après, vous allez vers saisir un code promo. Et à la place de saisir le code promo, vous mettez votre nom. Alimia, A-L-I-M-A. Donc ça, c'est un code promo et vous bénéficierez en tout cas d'un bonus de 10 € pour la première utilisation. Donc, n'hésitez pas à utiliser SendWave. SendWave. N'allez plus en agence, utilisez SendWave pour envoyer de l'argent à vos proches. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Malougou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Malougou et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Malougou. Toza non loin à zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Beauté, Badeo Baladi, émission d'Abino, dernier virage. Merci en tout cas d'avoir retrouvé Bino encore les choses sur les lots. Dans l'émission Bolandaka partout à travers le monde. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir dans Yamba. Wayambo, Oyo Tozo présenté société, Wayambo, Toye qu'on surprend à la studio Dada, avec au salarié, tu comprends dans la émission d'Abisso. Il y a des lots, mais tu relèves également combat. Et puis tu relèves également élection en Boka Nabiso, Bitumba, oh ils appellent en Boka Nabiso. En fait, tu nous rappelles qu'on parcourir un tout petit peu l'actualité en Boka Nabiso, ça fait longtemps que tu as d'abord. Attends, ligne à Mongala, Yomo Lobaka, dernier virage, dernier souffle, dernière chance. Soko kwe utikali pour la ligue. Non, merci beaucoup, Papa Limia Mongala. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, le créateur d'univers, pour toi, ma créature en Zambie. Tous les chrétiens, tous les croyants, tous les croyants en Zambie. Pour Zambie, nous avons fait ça Babylone. Papa Limia Ngana, tu pourras te porter à Babylone. C'est fait, tous les brebis en Zambie. Donc, na kumisi Nzambe na munoko bakoko na babengaki Nzambe babengaki Nzapa babengaki Mungu Baba babengaki Nzambe ya mpungu pe na remercier mona nae Seigneur Jésus alobaki tout est accompli alobi akolongola te pe akobakisa te alobi bolela pona ngate ba Congolais bolela pona bino moko Jésus atindi bato te ke Uganda Rwanda babotola biso mabili Jésus atindi te ke biso moko tomi trahir Jésus a l'obité, Jésus passe un moto bon à dimité. Donc Jésus a l'obité, moto la motabi, celui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Jésus a dit, c'est pas moi, ils étaient mauvais sous coup de Nazoka. Beaucoup de gens étaient au Seigneur Jésus, merci beaucoup. Le coup n'a voulu ce qui m'a en 1921, que l'histoire où a ça qui 30 ans en prison. Chaque nation est à la spiritualité. Ce qui n'est pas arabe, ou ta prophète Mohamed, bakana meki. Okuta barabe bangoto bazaine soko kei pa ba chinois okuta ba bouddhiste lelo ba bouddhiste ba tonga ba okomati premier puissance mondiale na économie mais biso totikali kaka nzambe akosala tozozila lèvement okoma bato susu alèvement na okene na lola yo kene na lola ndenge po paradis enfer na paradis alia osali ni na se mabele na bino babotola bazobo ma peuple na bino l'étranger za ba mboko l'étranger babotoli malédiction za likolo na bango donc lokumu na mvuluzi kimbangu lokumu na Patrice Emery Lumumba akufaki na âge à 35 ans, lokumu na premier président na biso Papa Kasavubu, lokumu na maréchal Mobutu oya se sacrifier qui vit na e pour na unité ya mboka wana.
vous savez motu moko aza parfaza te maréchal Mobutu azalaki na mabe na ye toyebi pe na bolamu na eloko eleki te ke moto atikela bino héritage ya mai atikeli bino réside ezo botekela ngo basénégal atikeli bino barage ya inga bobomi yango ngala kasita kutu ntango badémocrate bakoya courre kozala 24 heures si 24 heures donc omoni bato baya baroula pepe napesi mbote na petit Moïse Boketi Longombolo mbote na mama Didi Asuta mabolongo pesa ta mutu longo to bia lika kotro ya Didi Asuta na pesi moyomba na nga chef Fonge chef Fonge na maman Françoise merci beaucoup de tant to boma ba église à Moïse Miegege to bengana et to pesa ngona chef Fonge ou bien Walesa ou bien Mukuna pour église tikalaka moko ya chef Fonge en tout cas merci moyomba na soutien na yo pour na biso tokene France mosala to a biso carburant abibo chata carburant bokene ça fait comprendre les visions na biso bande kona edo mbote na Maruisi baende kombele kelengi mbote na honorable Alemboyo ya mama Madimbo mbote na mama Mongala na Lyon voilà na Maserati mama Kipa Vita na mama de Boulonné na commandant Eso na Edi Bolombo merci beaucoup papa Lima ça fait le temps na la kemana na lingi ko beta penda papa Lima Wayambo mais tant qu'on va au lobaka mais au likina ba pasteur aussi hein parce que au thé à la paix au thé à c'est on a plus que ba pasteur voilà quelque part tout bien on peut pasteur papa Lima mokile salema ki na vérité non na mensonge toi na problème moko na mboka na biso ba pasteur bazate on dirait GF Fonge parce que le baga vérité bon tout le monde bangona baza ba magicien baza ba frappeur baza ba lavage de cerveau parce que bitumbo nga na zo sala po bango ba kutana na tout le monde na mona ki Jésus lobi na mona Jésus na bango ezakara ba vie privée ya bato na ndako donc nga na za motina mianzambe oyo na lobaka ma force vient pas de moi ma force vient de l'Éternel na ya pe pour na juger moto te papa Lim na pouvoir à juger bato te mais na pouvoir à dénoncer puis à interpeller peuple ko lakisa bango vérité yango mboka na biso état que leader d'opinion nazara musicien le croit bango pe naza musicien tant na moni mboka na ngai ba botola yango mboka na ngai zana maboka ba étranger plus de 16 millions de morts et là on a peuple dans comme singa le na valeur to boti le bando ka ba Davina ya beti classe azana banque ba chancelier et là on a ko ko zongi c'est la peuple c'est la vérité donc naza un grand prophète mais comme ni un prophète chez soi mutuboka ou mangate na pe na besoin ba tuba ni mangate mais Seigneur Jésus lobaki ba bokoye ba nzeta malamu na ba fruit ya malamu bokoye ba pe nzeta mabe na ba fruit ya mabe ça fait na moki na bianzambe ya mboka ça c'est très bien Wayambo tous en a studio Dada avant de tout le bela oyo ko ça la studio Dada parce que Azawa enregistré parce que Boyoki déjà son quand même soutenir Denis Mukwege qui tout le bilan dans quatre émissions la biso awa pour la élection mboka na biso mais avant tout comme à niveau ya Banzembo Sali na soutien na yo na Denis Mukwege na zongi un peu sur événement de en France parce que y a des années qui na mo actualité Wayambo parce que bino ba combattant surtout bato peuple pour la bino musique qui zonga kata mukete ça dit qu'il faut que télémela toujours en ça le rôle à moi cheval de bataille na bino ça dit que interdiction à la musique où il fallait des gars en France boloba qui déjà bon ça la campagne avant ba concert bêta tout ça et ko bêta mais finalement concert en est bêti et puis tout le monde qui bino en action sur le terrain parce que mobile tout le monde qui armé bimi bambila ba ki belé bouja quitté est-ce que trop le basuko qui combat pendant dans le bas ils ont moins échec na bino quelque part je pense pas que le fait de ne pas agir ne bo agisaka ils ont beaucoup même pas affaibli un tout petit peu est-ce que fallait assilisi makasi na bino non on a pouvoir te aucun pouvoir nai et puis bato tellement que merci na remercier tous les diaspora ba combattants fantômes ba maman na batata mututo asala ki mobilisation biso to bundi na petio na farira te ana pouvoir moko devant ngai te on va l'occuper ça déjà que beta te mais c'est normal to yé parce que toi na problème moko yé
azali comment na koloba bazotinde azo soutenir bato bazoboma peuple na biso parce que tant tozobunda parce que il faut toyeba histoire ya mboka parce que do rod na biso bituma na biso eza musique te par exemple eza musique non bituma na biso ezalaka musique te so tozotelema musique parce que ezali arme ya distraction ezali arme oyo bato babotre bapoliticien bazoprofite nango mpona komanipuler peuple na moment biso toza kosala mobilisation mpo bato bayeba information bayeba makambo ezoleka na mboka ke ndenge nalobaka ke république n'existe pas mais bango bazolakisa biso ke république n'existe nga nazoloba ke l'état n'existe pas mais bango bazolakisa biso ke l'état n'existe parce que nabi ke république esukaki na ntango ya république d'Isaïe parce que na ntango ya Mobutu tokufaki jamais 16 millions de morts na ntango ya Mobutu toyaki na 144 territoires jamais Minembo Mobutu azwaka Minembo apesa yango na Batuti na ntango ya Mobutu aucune armée po tozingami na 9 pays aucune armée ya Uganda ya Soudan ya Burundi ya Kenya ya Rwanda babotolaka biso mabele batikala kobotola biso mabele te mais lelo tozomona Minembo tokobi na balobi 145 territoires ça fait tondimi ki na Rwanda na kata Congo Batuti Félix akedaka na Londres alobi banyamulenge baza ba congolais ça fait na mulenge c'est les montagnes to na tribu ya mulenge te ça fait Batuti yaka Batuti balika bangolais bazombo ba zambien o bayaka na mboka na biso ba grand commerçant mboka na biso ezalaki bazombo o basalaki coûte fort ba grand joueur bazombo bon ce que tozomona musique wana tozomona baza ko dénoncer makambo ezoleka na mboka te biso fait to protéger bana na biso po musique ya Farira ya Werera Jibira ba wazekro bango tu ba récit na ba occupant na ba accompagnateur na ba pasteur na ba théâtre ba récit ko détruire peuple na niveau ya na teka Kinshasa tala ba jeune tala ba kolona quartier bokolona kono ça fait l'état n'existe pas ya on a besoin toujours qui lomeko banda kala il fait tout kangana nos distractions parce que musique à la vitesse mo comprendre tala na imbelika mukonde muke bato ba prier na binika muke mutu toi c'est pays et wayamba bini ça fait musique ezana na koloba un monde moko ya sataniste parce que ce qui va mutu aza expliquer akoki kopengwa ponga na uti na kata musique na ebi soko za na succès en plein okoko détruire toute république oko manipuler toute république ok bango baza ba leader d'opinion lokolanga ba moni ke tozobune ba yebi bien vérité ba liaka pe na batuti wana ba kenaka pe ko bete pa batuti wana Uganda botoli biso 5 km a charger ba borne fallait to beta en Uganda fallait tambola na madame Louise Moshikoba ya francophonie fallait akutani na ba Kagame abomi peuple na biso le lomboka na biso ezana maboka Rwanda ndai au contraire combat le 25 novembre uta koleka na France biso moto to gagner to réussir kobimisa armée à France Arsenal même Johnny Hallyday babimisa le boité même ba Beyoncé ba Madonna même ba Gims ba Dadju ba betra la France to mona mokolo mokote babimisa service nyonso ya France parce que maintenant c'est quand même mais c'est normal protéger na Emmanuel Macron donc to battre alinga kokate mais ngai moko nazana et toutes les façons obike balobanga na la France mais nandima qui risque na France na kende qui sont France na kende en France des fois mais avant na kende en France nana frère nanga asalaka na niveau à service à la français c'est oya ba tigango balata ba bande rouge abenginga lobi abikuta bengi mama Dida lobi mama Didi waya mama Dida lobi lobana waya mbako mate pour ngi zawa ba pesi biso ba photo ne partout
donc nga bundi na falite ma bundi na gouvernement français ma ça bena bazaki obenda ba to balinga ba kozwa ngai bo ba okela nga nulle part mais ba robetsa nga ba inane ba deza pour naza moto yo nazo déranger bango balingi lokola ye farira amemaki Emmanuel Macron comme la Casper na bandal yango Emmanuel Macron baki na ko sa récompense na ko soutenir Robert na bundi na été na bundi na France il y a général de Gaulle il y a Pompidou France Nicolas Sarkozy il y a François Hollande il y a Valéry Giscard d'Estaing donc na combat biso neto a gagné la gagné biso ne loko mokote po batango pe bakena musique yango tala yo moko ngana za na ngana ki na France mais ba tie vidéo moko boketa za na kati waza na montage Coca-Cola vous télékidos parce que montage donc ma tite linga beaucoup tu regardes conseil à montage peuple ya ndenge nini mais d'accord mais beaucoup tu vas doit ki ndingo lobby mais quelque part va besoin quand même que ba musicien ils appellent musala bango parce que ça fait quand même des années bon bloquer la musique c'est vrai que bon je suis même pas côté belé comment la crise musique on peut là parce que on va lire rawana alors quelque part sur bamboule les qui belé il y a pas moyen quand même à alléger un tout peu parce que bango ba victime quelque part parce que ba mission zo bawana bango ba sala nini ceux qui allaient pouvoir la biso kuna des ali pour ça ba dirigeant mongo bazala bango corrompu ba miyibi bango to bazala responsabilité à l'état mais musicien zana kaka simple citoyen bien gaza la pouvoir ba message na moko na biso ko lobani est-ce que quelque part aussi bozo mona te que bambula ngo pe leki belé bo bloquer bango pe moi mingi bo pe moi ko solo la moi muke pour ouvrir non bitumba na biso to so na bango te po baza ba conscient ouais baza ba leader d'opinion bango ba lobi ke ndengo lobi wana qui tire na bango et bibi oh baba ta mensonge montabomi qui tire na bango za kanambe na Félix ce qui peuple ezala farira ezala petit nga faire ezala ba jibir ba kofi moto moko ateka même 50 000 exemplaires azate bango fait ba mituna keza diaspora te po ba musicien Nigeria bakoma bakomaka ba millionnaire na kata Nigeria parce que ba droit de terre na bango za protéger puis peuple travail mais biso na kata république ya ba toute occupation 600% ya peuple 99,9 bato basala kate bakos ata balingi yo farira ata yo werera ata jibir ata nga boko nana ko somba disque na biso toza kubundana na uti ko ebisa wana tokoyokana na bango ndenge ni po baza ba conscient tala neti ba soutenir ki kanambe lelo bango tout ba soutenir Félix Tshilolo bazota ba parda bango biso pe tozotala na est ya mboka na biso plus de 2 millions na mona Jean-Pierre Mbemba akede soki réunion moko bazorba toza na 2 millions 500 000 peuple azola la libanda nana ko accepter mono ya boti bala la libanda bakufaka ça fait ba musicien baza ba conscient et ça ka problème ya ba musicien c'est un problème il y a politique exacte l'état exact yango biso to bi lokola bino bozo comprendre te to ko caler bino farira kendeki azana soutien à France ya Rwanda ya Uganda mais moi je crois que il y a aucun dictateur moko tozo comme histoire oh le lot tozo sala tobi ya lobby technique koya parce que tolinga te il y a changement koya il un jour na katamo mais bako civil bako séquence na niveau mboka ça c'est bien puis dans lobby on va pas battre parce que nous tout le monde conseil et puis on va taper en Belgique on va à Londres imaginez ce qui va conseiller comme zonga na mo bon moi la quelque part qui va forcer bango moko pour pas diminuer bino bango bazongi musala bango est-ce que pourquoi peut-être que sur la table que non bah comme je donne demi conseil zonga mais au plus moment ba condition pas bien vous un peu aussi biso to on m'appelle la diaspora bébate mais ba code musique les zonga surtout les zonga bino ça ndeni te kasi on a expliqué obi na combat tout il fait ko changer ma stratégie parce que sur le bon change ça dit bon non ah oui la télévision on comprend au monde qu'on a en France ba possible sont même pas sitting ba pesa ibiso le la boyaki mais na Belgique pandémie ah peut sitting la Belgique voilà ba pesa ibiso sitting na Belgique a demi fait totalement même au monde qui
makambo ya petit nyos nyos bi mokendaki te tokendaki te po tomoni eloko ya moke eloko mokende ya musique na meti musique te bata eloko mokende nini oyo makambo so yali bato bazoi bango te ezaka musique te nalingi na explique omoni eloko nyos asalaki wana dans l'avenue du Sud-Landais bakopeye mais nalingi naloba eloko moko awa te po awa tokolakisa bango biso to bakolo mboka tovandi awa toyebi tobike kote soki tozwi fai boye tozwi fai boye parce que azalaki soutenir pourquoi Kofi abetaki te po azalaki soutenir na armée français te pourquoi Wera abetaki te kuna pourquoi Deborah Lukala abetaki te kuna bamisie totamboli ebele bapetoni bafabrikante babetaki te pourquoi po toyaki na contrôle na bango mais ntango tomoni ya fali ke bakomi bakokanga tato bazoro na bapale ekomaki plus grave yango ekomi plus grave ke ngai nakobunda na l'état français te nakobunda na po nga navandi epa na bango soki bazwi décision na bango ya kobimisa armée na bango oyo basali échec na Niger babengani bango na Burkina Faso babengani bango na Mali babengani bango na Burkina Faso babengani bango donc Papa Lima il n'y a pas de négociation état que mboka eza sauvé te parce que il y a beaucoup de monde il y a les combattants bato ba armée fantôme totindaki bamel oyo bayebisi même police belge na police français basolaki bayebisi fali toza na menace il faut loko négocier na bato wana akendeki na monde na bango wana oyo ya makambo na bango akekolobaki o baza kofinga ngai naza boye meme mokolo ayaki na rena akitaki na moto atelemaka asaka bamarche mpona kosoutenir bato wana c'est makambo eza ebele yango omoni tocomprendre même omoni mobilisation na biso tozobenga bandeko boya bacorde biso sitenge awa yali epuis place arena ya Belgique na tonome nzela eza moko sorti moko entre moko donc biso tokopiqué force to akoya tokopiqué mais awa moyen toloba nyonso eza te nayebi makambo ekoleka te naza pe responsable nango. Ça c'est bien, donc combat intact en fait toloba combat moral ezali moral tina zeli to gagner qui est na France to bunina yete to bunina gouvernement français yé moko boy batiki net ezalaki Kofi na rena bawere to ko beta imbala moko. On comprend. To banga ki pété na kendaki pe kuna na komaki na lobaki na koki koloba Papa Lima. Et puis bitumba ngeza na mondenge tele biso bato bakaza bitumba boketu non ya boketu te bitumba za biso ngane na sala ka travail ya kumuleka chaque jour ko mobiliser bon je crois bato ba ya les 16 lelo Félix atikali na 12 jours tozo compter atikali na 10 jours samedi les 16 akotika na 4 jours bande ko boya to bunda bitumbo ya onde ekopesa soki to kwesi farira awa soki ba jeune tout bobimi po bo défendre mboka na bino toza na république te ba botra biso république au Félix azosana manipulation avant 5 ans sale le côté lokuta koyiba bambongo basambu seti na balisala na lisala mongola babi yo bandali boso ata toleta pambo salate oye ato voter na matadi partout basambu seti. Moi je crois cause na biso eza juste biso to bundela musique te mais surtout zo tele la musique on a po eza manipuler na ba accompagnateur na bato balingi bavanda na mboka na biso pona libela to ko absété. Ça sonne, tu vas comprendre très bien. Mais quand même, on doit dire, dans le niveau combat, quand même, divergence, c'est comme un Kabwana. Vous parlez sur le même langage, parce que là, on bazar, point de vue, comme la division. Vous ne pensez pas que le fait que beaucoup même peut diviser, c'est aussi une façon aussi de se affaiblir, parce que toujours bon le bateau en force ça bazo bon la boketu combattre sur la bon tout le temps une mobilisation. Mais en dehors de ça, toujours bon honnêtement déséquilibre moi côté. Quand on a le langage, est-ce que avec le temps, est-ce que vous ne pensez pas que vous risquez quand même des avantages? Non,
un petit combat à libération à l'époque. Bakombo ibimaka yakati Lumbumba Kasavu mais bazalaka ebele net ukawa na Belgique to abiso tu ini to sali ba réunion bis tous les combattants à Belgique to ça ini okomona biso les 16 biso tout mais problème wana ezali ya constance ya moto ya ba misusu bakolia mbongo obundeli mabele mozolanda farira apeso mbongo ça faut salir non rien. C'est même là non Félix soit quelque chose pour faire la personne 10 000, après sur 3 000. Monsieur tout bonnet la musique tout kanga qui musique parce que les alliés monde à distraction pour biso lokola awa tona mboka moko ba wifi mboka moko ya ba bengango ba giga so ba mega tout le monde azolanda na banda ko bala ba wifi bazolanda biso bo soki le talent to kabetaki bato ba continue ba distraction puis Dieu merci na sepele po na tongo na ngope histoire ngope si to continuer pe combat na biso moi je crois que na combat to za ini yo mo monaki na Paris ba ndiko na biso ba zoro ba telemaki combat eza makamamboka eza te to bonne na moto papa ali ma to bunda no eli kama mabeli moto mutazo koma histoire rae soko lingo koma histoire no po olanda ka ba fere ba werera ba jibiro nayo ngai na bundi ta ke leader na bundi po lobi finance la grand homme d'état na koni mateke Robert comme vice président un Rwandais kanamba koma na tête mboka na bato moko miyibi ba kamera ngai kolombo ka propriétaire mabeli na tikala sima bato inacceptable donc na zobu l'état leader na botama leader na kokufa leader na zotambu l'état leader na kolemba kolobate so na lobi kuna papa li moza libre na yemba na lobi ka ndenge zala donc combat est bien bah voilà je crois que on a bien précisé par rapport à ces dossiers là mais quand même toujours il un peu journal et l'homme tous à la carte studio on dit awa a été enregistré donc je crois que je dois dire extrait on y met dit Denis Mukwege Bana Kinshasa na zongeli bino ba distraire bino te ba politicien wana bango nyonso bazali complice ni na gauche ni na droite bazali ba candidat ya Kagame bazali ba candidat ya Museveni balongoli bino na Afrique centrale ba memi bino na Afrique de l'Est totikala kozala na Afrique de l'Est te bana Congo na belelie topo na Dr Denis Mukwege bosala RLT lokola bosala yaka na bavoti nyonso ba Rwandais babotola biso mboka Bunaga na kiwanja Ruchuru ezali na maboko ya batutie mwana wana oso diza mwana mboka na kati ya mboka na biso ife boye ba histoire ya mboka tozalaka na 144 territoire lelo balobi na bino 145 territoire bakotisi batuchi na mboka bapesi bango mabele ya minembo mabele na biso ekokende te biso nyonso na nsima ya Denis Mukwege espoir ya tout un peuple espoir ya nation na biso nani akoki kotomba na mosapa finga Mukwege na moni ye na notaire oyo Dr Denis Mukwege asali bino bosali yango te ba doit si ba comprendre que bon pour nous candidat na bino mais la question peut-être lobila avant tout lobila Denis Mukwege mais Congo est la liberté mais on qui tant que bah beaucoup la liberté il y a pas élection là on peut pas aller élection là beaucoup ezali occupé là mais si quoi bien soutenir ce candidat oyo azali na beaucoup ezali occupé alors que le pays n'est pas occupé besoin que on un peu bima na kati logique na bino non on moni un leader à se poser dans la vision on moni papa li mana ko expliquer ndegeni to soutenir Jean-Pierre Mbemba en 2006 tout le monde j'ai accepté inacceptable tout le monde a battu Kimboko to soutenir
Etienne Tshisekedi bola la ponya ba bébé to soutenir Martin Fayulu to bimisi tout to sangisi bango awa to badaki na ba cheval to soutenir ba Félix Tshilolo to salo to ko sala au diaspora tout asala soki lelo Félix Tshilolo azwaki chance ya azwa chance azwaki que a trahi mboka na biso akende pa kanambe ba pese pouvoir ninga zo lakisa ke yena ba Rwanda baza sadi moko teme na information na biso pa komana mota pese pouvoir sans pouvoir kanambe bon biso soki toza na idomoni to bunda bitumbo yo na goyi ko accuser diaspora te diaspora za la mbongo te diaspora zo croire na ebele bato bazo croire na makambo tozo sala ebele pe bazo croire te ça fait congolais moko mitrahi ndenge na baki no diaspora ana susa mabele na été pour ce diaspora zali na susa mabele ne makambo to sisa mtolobaki pour na mboka na ko to vie 3 fois barwande bazali kaka 3 fois tozo bona kaba mort tolobaki fait to le kana vitesse supérieure ça fait tout le 14 mbongo par diaspora tout ça mon mboka tatouage militaire be colonel tout ça là quelque chose mais tout kabiso na peuple mokonzi tout ça là ka wana pona branche armée to biki état ki ba Rwanda na ba vandi na mboka na biso ko za la sauveté so ilelo tout qui idée ya ko soutenir Mukwenge aza politicien te Mukwenge azalaki médecin Mukwenge na ba information nga naza nango ya kati Mukwenge risque ba vie ne bene na katamboka na Mukwenge aza ilia Mukwenge aza motoyo a défendre mbokana na libanda na partout na ba média partout à côté na jour ba pesa ki ba prix Nobel azolila makamamboka rapport mapingi bani bon moi formation musu sezali ya koloba musu pesa ya koloba te ya mobiso tozwa ki idée to ki na contact na koloto Mukwenge ke boketu soto tiki mboka wana to ko regretter to ko zanga mboka parce que ba politicien bazate bango tout bata mensonge bata lokuta Mukwenge azali moto na ba valeur na ba capacité na yo yebi nga pe na yebi na talaki nano moto akoma ta député te moto alia na bango te bon tout moni to soutenir Mukwenge na nzelo to kei élection ezala te biso to bi que Félix Tshilolo doit partir il doit dégager so na soutenir Mukwenge le lote yo pour soutenir Mukwenge o soutenir Mukwenge na oyo yebi na ba valeur rae comme toi bato na sia moto za ko réfléchir to za loka ba nyamate boketu yambo na ko kolinga élection te na mboka na biso mais boketu ba ko kolinga eloko moko ikoki ko déclencher que changement ya ni ngo iza ko rassurer bino et puis au salé les penzembo tout ça mais c'est non bato kuto makila na soutenaki ba on embela ki Tshisekedi Fayulu ba Jean-Pierre Mbemba qui ko pousser peuple qui tantôt kuna to ko espoir mais lelo espoir ezate docteur Denis Mukwenge mota oya ko inaya zandoki oya ko boya ye azandoki na monika azalaki politicien te lelo atelemi alors non na kota na ba vérité ezalaka na kati azobuna na pe azosalema donc na ba information tozanango élection ekozala te po toyebaki ke élection ekozala te c'est impossible atrene à 12 jours de hélicoptère nini ekomema ba ordinateur be ba nini osala donc biso bana soutenir docteur Denis Mukwenge était que visionnaire na soutenir était que un homme intègre un homme juste azana ba langage net oyanga atikala ko changer par rapport à Félix Tshilolo on a ko tokola nete on a ko moyen to classé ba Fayulu ba Moïse Katumbi ba chapel ba ngonde ba ndoki ya mboka au docteur Denis Mukwenge asali ya ko soigner ba mama ko risquer ba vie nae natala ki na côté na biso na peuple mokonzi non to soutenir de quoi ça c'est très bien alors
et Simba notre objectif c'est notre frère tous une vision moko langage moko a changé dans langage il y a un biso to soutenir il y a on a embelli pe na studio et puis na embelli na lobby ba fait na et puis na lobby makambo ezole kana mboka na tesi louange moko te mais na ndimi misala na e au docteur de Nkunga sale na makambo ezole kana mboka na biso voilà loba suka parce que aussi ça je crois que le loba suka cause la tête jusqu'à la libération mais na remercier papa Limia Mungala na effort tout banino tout musika sur la nena ba émission tout na zoloba dernier virage yo moto bimisa dernier énergie dernier souffle bandeko bo pesa biso confiance toza naza otage ya moto moko te ke lelo babosa na ngwanda batubele babosa na ngwanda bayebi à part na moto atanga komona pour naza vivant na rotika na changement tout ekoya moi je serai au pays voilà changement tout ça dit yambalo il faut zonga mboka mais je suis obligé quelle que soit la situation en mboka ozonga dans tous les cas de figure ozonga ngai na ozonga mboka il fait na zonga mboka na ngai na bundi 25 ans na zotaja bato te na sengi bato boya bopesa bambongo to libérer mboka balingi te na saibo bato balingi te o tout be fort na zo sala so ngana banouva na kaka na poto 25 ans na vana na poto mais c'est comme na ta moko na kata komba ce qui change mais ce qui soda ou be coup de tête salemi na zongi changement tout ko salema je serai au pays na zozonga natala papa na ngai na mama na ngai eloko to ezala na mission bundi natala moto ko boma ngai natala moto naza na nyongo na ye natala moto naza na contre rendre ponga na kobanga ni Félix ni Mbemba mboka na ya bango te banguzi kanibon bakufa bamuruzaka bakufa basetise yali bakufa babirindo bakufa ba général bato bakufa tokomi na temps oyo to lakisa toujours lakisa niveau ce motazo tia tembe to dila lelo 12 jours après tota kolekoya bokati wa yambo nakata Congo nakokita biso tozonga. Voilà, ça c'est le message à ma foi. Il faut que les bosses soient faites en ticket. Si on va à l'aéroport, on va moko mokoya. Ils sont aux voilà, merci en tout cas. Pour moi, moi temps que on a sido, on a sido tout le temps à continuer à travailler. À très bientôt dans le prochain numéro. Ciao, ciao, bye bye. Bye bye.